À la une de ce journal, Amour absolu, la série qui fait parler d'elle. Une histoire profondément émouvante, dans laquelle une jeune femme accepte de renoncer à son propre mariage après que la petite sœur de son futur mari a décidé d'humilier sa mère. Une intrigue forte, pleine d'émotions, de tensions familiales et de rebondissements et qui ne laisse personne indifférent. Ma mère, on la respecte. Ce qui n'est pas la bino, tu ne touches pas. Peste. Ce n'est pas la bino, qui ça yo, comment respecter ma maman batouche. Moi, la fois qui ça yo des gros de force. Ta mère est très sale. Je m'en très sale. Je m'en fous. Elle n'a pas sa place ici, tu comprends? Ah ouais? Elle n'a pas sa place ici. Et toi, tu as ta place où? Fous-moi le camp. T'as ta place où? Fous-moi le camp. Que ça soit ta dernière fois, le jour où tu l'aurais fait encore. Je te donnerai un clap parce que c'est ce que tu mérites. D'accord? Oh, c'est vrai ça. Tu sais quoi, ta mère est très sale, aveugle, mendiante. Et vous êtes très pauvre. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Foutez-moi le camp. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Maman, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Maman, partons, d'accord? Nous sommes là pour le mariage. S'il te plaît, Où allons-nous? je sais pas, mais je t'amène n'importe où. Tu viens avec moi, tu ne vas pas à vu pas nous allons. Monsieur Mondo, Nous allons. qu'est-ce qui se passe ici? Ne fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Sauf ici, ok? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici, s'il vous plaît? Papa, t'as vu comment elle a tout gâché? Tout bien. Je suis content, ouais. Qu'est-ce que tu as? Tu vas bien? Nous profitons de cette occasion pour féliciter Vini Balungu pour cette magnifique écriture, Sokiote Naimoso Fuba. À la une. bandeko na ngai ntango nayebisaka bino abakuka mayele bazalaka te bolinga koyokela ngai te. Série ya Amour absolu oyo ezoleka epa Belvi Kandi esali ba abakuki zungu bazo se retrouver te partout. On parle que de l'amour absolu, partout bazo belake amour absolu. Namoni libaku moko ya sila eko koma awa bela azoluka pe asala série po yole epesie maladi yo. Est-ce que dans le yolango to yebi kutu ezana yole moko bo ezoleka na internet to yebi yango te? Na minito internet eza na amour absolu yango nde bazolobela partout kokende eza amour absolu. Yo so yole to yebi balibako yo vraiment bazaka bato mabako franchement. Yo, amour absolu, ba osenga ngo partout. Ba osenga ba Burkinabé, ba Ivoirien, ba olo ba keno bo tia ngo na a please. Ba osenga ngo ba tonsuku tu ba Nigeria ba lo translate ngo na anglais po ba tia ngo na ba chaîne na bango. Yo libako la moki na oka kozwa ko koma buzoba ozwa ko koma. O comparer Poutine de l'écriture na na sila nzambe pardon. Bino boninga ko lukila sila ba makambo. Azana on tena makambo écriture c'est Belvi Kandi. Yo quand to benga rebiki rouge pona pamba. Libaku zo maele, pardon. Buzo ba oto linyango lisuste. Kombo comparer ye na makambo écriture na batu mususu mena Belvi as a world. Vraiment la famille de B52 na seki tina lembi. En tout cas, la grande famille, Balobi, Belinda Kandi, la patronne à la poutine de l'écriture. Déjà 500K, 500 000. Hey! Maman, zombie wani, leke la moutoi, la grande famille, bozawa pilo yaka, eh.
Famille Bota est meilleure fan du monde. Bokoka goût. Ah, ils ont chauffé. Tolanda filme na biso. Bisous kuna. Na évité vidéo oyo Ernie meko koma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne. Bosika la bébé. Oh la Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.